lupangu ya Michael Jackson bato ebele bakangaka yango foto balobaka eza ya ye te, misusu balobaka eza ya ye. Batelevizio ebele bato ebele balekaka pe na batelevizio tina basita net na mokola lelo bakangaka yango pe bafoto bapostaka pe baimage balobaka eza ya Michael Jackson te. Bien sûr atika biso me mingi pe balobaka eza ya ye, me ti lelo nanu namoni bakangi moto moko te, nanu pe namoni bisika baporte plainte te. Me koma lupangu ya Fally bakekanga foto bafilme balobi eza ya ye te, mutu akangami? Eske eza penza réel to eza réalité to eza kaka bateatre ou bien comédie? Eza comédie ou bien loko nini? Baye kozwa Charlie Prince po akende na parke apesa mwa mbongo sima bima to penza ezali justice mutu ezosala bongo, ou bien eza kaka jeu de données nani akobebisa mbongo ebele pe nani akolela ya ye mbongo? Mokili yango atuka eza penza elengi. Utilize na falanga nanga, utilize na falanga nanga. Ayaya, likamba mokuwa mbongo a parke bolia na bino mbongo soki eza théâtre. Mais soki eza théâtre te parke en tout cas bolata ba masque ya nete ya gorge pete. Mais bolata penza ba kagul po eza likamba soni ya soni. Nga banda na mona lupangu wana munene ya Michael na télévision presque nyonso na landa ba journaliste, na landa ba image, misusu bazoloba ya ye, misusu bazoloba ya ye te. Baza koseka, bazoloba makambo ndenge na ndenge. Meti lelo nanu na mona moko te aleki na parquet, voire même aleki na police te, aleki pe na milice te, maleki na parquet. En plus, parquet oya bino kuna de grande stars yoka kombo. En tout cas, na yebi parquet yango te, soki na yebi yango fo ezala parquet oyo babuda na bawalas baleka. Mobutu wachalele bana kini musalongo. Mobutu yero seseko ye tala kuna makamwe bebi ye mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko eza penza likambo moko oyo ngai papa Robo nazali komona yango ezali théâtre, eza comédie me natika parce que nga nazalaka na nga na Congo te, nayebi pe Congo ndenge fonctionnaka te, na mibeko nayebi te. En plus nga soki nalandaka makambo ya Congo nalandaka kaka oyo epesaka nga elengi na esengo, pamba te nayebi yango te, nayebi kaka tango nazala kuna baseri ya Zaire. Alors nayebi te soki bato bazofutela kuna na Zaire bachanzaki yango kombo Congo. En tout cas naza nanu na bainformation te, nakozela nayoka yango un jour. Me mibeko oyo elekaka kuna na balocataire ya Zaire en tout cas ekamwisaka nga ere moko. Mais bon, soki eza mibeko te problème eza te. Me likambu bakanga mutu parce que akangaki foto afilmaki na cité du fleuve, alobi ndako wana eza ya Fally te, akangami nango pe oyo vraiment eza comédie. Alors cité du fleuve ango toza na ba photo déjà
toza na ba video, toza pe na ba video ya Fally akotaka na voiture na ye soki Lamborghini soki voiture nini ya jaune, toza pe na ba video ya Ken Piana afilima, toza pe na ba photo mosusu oyo bango moko bata Cité du Fleuve batia, toza na ba photo yango presque ebele, toza pe na ba image ba chroniqueuse mosusu ba filma kuna to batu normal. Donc Cité du Fleuve ezali bisika moko te, eza interdit pona ko filmango, bakoki ko filmango ndenge balingi, mututu aza na droit ya ko filmango parce que eza Cité du Fleuve, mutaza na droit a filmer ndenge alingi, na kanisa mibeko moko te epekisi yango. Alors mutu pe oyo akoki ko filmer akoki koloba oyo ye akanisi to a imagine to ayoki na mutu moko aza koleka wana. Soki ayoki mutu alobi ke ndako yo filme eza ya Papa Robo, ye pe akoloba ndako yo na filme eza ya Papa Robo. Surtout soki akoloba ngo na net aza na tina te a vérifier a yungula d'information parce que ekutaka mbongo ako yungula ngo kutu ndenge nini po bakolinga pa kota te, bato pe baza kuna bakoloba te, ye akoloba kaka oya yoki. Alors soki eza yango te, en tout cas bobeti yango kara ndenge totalaka na ba TV oyo elakisaka biso awa, soki ba fake news, soki makambo ya lokuta ebimi mingi na net balakisaka biso oyo eza ya lokuta, oyo eza ya solo. Même na ba Facebook tomonaka bato ebele batiaka ke Facebook oyo ebimi ya ngai te, oyo mosusu elandi ya ngai, bamonaka ngo eloko ya gravité. Oyo pe soki Sankara ke filme ndaku alakisi oyo immeuble ya Wera, soki pe ya Wera te mosusu akoya akoloba immeuble oyo eza nango ya Wera te, eza ya Papa Robo. Alors mutu akokangama aza te parce que maloba wana eza olakisa eza deli moko wana te, eza erreur moko wana te, eza crime moko wana te. Mais pourquoi bake kanga Charlie Prince pona likambo wana? En tout cas oyo na yebite menga naza sir eza nango kaka comédie, eza nango kaka yaka kopesa mwa mbongo parce que salaire ezo kokate to salaire eza na mwa retard parce que na parquet fo bakotisa, surtout plainte yango nani mutakoya nango bato Fally to bato ya Cité du Fleuve. Maintenant ndimite bato Cité du Fleuve yango bakokoya nango, mais soki baye nango en tout cas wana eza Cité du Fleuve te, mais mutu atongango aza na kaka ndenge moko na mutu atonga oyo atonga Cité de Pakajuma. Oyanga eza injure te, mais eza comparaison po eza réalité parce que mutu oyo aza na sita munene bongo eza neti babengaka ngo condominio na ba Brésil pe na ba mboka neti Italie, eza neti babisika moko clôturé ezali pona sécurité na ba habitant o bavandaka kuna na kati. Mokoko filmango ndenge olingi, okoko kaka photo ndenge olingi, okoko loba pe oya muto te osali ndenge okosala, neti nga nakotaka na ba condomine oyo eza na Italie, oyo eza na haute sécurité na ba caméra sophistiqué ya modèle ya sika na filmaka, na monaka ba garde corps moko te bayelaka nga wana, na monaka bato moko te bazobona nga na ba caméra makambo nazosala, me nabimaka na malembe bafungoli nga pe porte ya sécurité, nabimi na montuka nazwi ata likambo moko te etanke bamonaki nga nazofilme penza. Yango wana bino sikoyo oyo ya bino na yebite soki eza nini. Tengo akotaki kuna akenda ko filme, il fallait ba service na bino ya sécurité nde esala ekanga ba kamera wana, ekanga biloko wana, eboma ba image wana to na minute wana bolobake akoti awa po eza illégal, eza interdit, bomemie na justice. Mais sikoyo mutu soka akotaki abimaki bomoni ba image sima boya kokangisa ye. En tout cas oyo nakomona ngo soki penza bino bato ya Cité du Fleuve, donc eza ndenge moko na Cité de Pakajuma.
kaka nde ya bino sa machette me na modèle mosusu. Alors soki pe bato afali mutu basali yango elakisi ke kakipa kankokolo ezalaki nango te. Ezalaki kaka akokipe nde kankokolo te. Me ba oyo batikali akokipe bango sauf bato kankokolo. Neti Keni Piana azali mwana ya kankokolo. Bato kankokolo bazakle barabasu bana basoda nde akokipe bango te oya kankokolo. Parce que bazo tambola libanda na minduki na ba machette. Me ba oyo batikali en tout cas kakipa kintoko ndenge bakipe Charlie Prince. Alors soki sikwa eza ni côté Fali ni côté parc soki Cité du fleuve elakisi batu wana fokotala mandat d'amenango soki mandat d'arrêt bayaki nango soki bango moko basalisaki yango te to bakomisaki yango na kati ya café internet moko boye. Na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.